Hein? Oui, nous avons Il y a besoin de Covid. Oui. Il y a besoin de Covid. Oui. Hein? Oui, nous avons Il y a besoin de Covid. Na verre à whisky. Non, on a ticket verre à whisky. OK. Na fukami nazana oyo nga na senga ki pa nzambe. On a lobaki na ye. O na 2021 na beli na zu Covid na beli PC. Oui, nous avons Il y a besoin de Covid. Oui. Liloba ya kwanga na bimisi yango. Omebazaka bakwanga ti. Liloba ya kwanga na bimisi yango. Omebazaka bakwanga ti. Biso maboke wa bakwanga. Bango bakwanga bino maboke. Kasi yango wana tikolela wana bande basi na bango bakolela mibali bakolela. Basi na biso ba bato théâtre ba roboto. Na lobi ya yebisanga na batatete botola ba mibali no ndeni. Bino moboyebi. Neti bango bakwanga poto. Kop na bango komaka to ana processus ya divorce. Tochoka bwana. Mikolo ngo pe omona so bengi ba pel vidéo ba ben c'est que azanye na vacances na ville mususu. Boko sape 7 moments bosola ba vidéo mais oui ba ça solo mais tango boko na mambali bala vérité yobi. C'est pe photo ne ayo ka gu. Yepe moi c'est kuna sepe na komi mbanda ya star. Vous comprenez? Tolinga bango te bango ne ba ko luka biso. Bango ne ba ko luka. Mais oui. Nani pe yo se sanja o leka kaina ko jouer. Na leka Samira Amba. Qui eza ya solo lo ba eza ya solo eza lukuta lo ba eza ya lukuta. Na leka Samira Amba. Mais Samira ele bilobia. Kasi azamona asa pe na makamne bela kati ti asa te o apporta un plus na kati ya groupe na ye peso tali pièce na bango ezele kazo jouer principal tika bablo mususu bolu karaté ba komba ba te vandi kimia bolu kabo ba tsali non eza copie mususu siko longa na mona grave so que production longa nde ba production mutakenda ye morote basa ba te belé siko bandeko ba kinena bango production tout ça tout le monde pe bango na bilili toyeba bango te topesa tomona badocument oyo basignaki contrat ya production wana. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous signez la Barça. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. Vous avez une famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Voilà, merci. Navaye Soba Rolanda Bisso na Sarato la TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbo Kota la Bisso. Bienvenue sur notre émission Vérité Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na suka ba Mukendi nyonso na na sengo soki na za libosa ba TV na bino, ba téléphone na bino, ba ordinateur na bino, tala kokotanga na ndako na bino sana senga autorisation vraiment pourquoi pas na yebisa na loba na bino merci pour Bogota la Bisso pour na ba commentaire na bino kitoko pour na bo partager ba émission na Bisso pour na ndenge boye maka ba émission na Bisso et ko sala vraiment bien merci na tata Nzambe wa ko batela Bisso Nzambe nyonso avant ya nyonso faut reconnaître Nzambe Nzambe za malamu abatelinga na yo to mona misusu mukolo mwa lelo. Voilà, merci na bon délivre monsieur qui oza libongo sima ya caméra l'homme demandé fou quoi on t'a demandé fou. Merci na yo, merci pour la présence et de Rolanga ya moi si Nicolette Tangwa ingénieur Axel Jimmy Limbondo mon star de moi Jonathan qui vous na 10 amis Bali et bon tonton meneur déjà ba garçon tout aux amis Bali mais meneur déjà ba garçon la mako Jonathan qui vous na oyo to zala na ye et ça la vraiment bien. Voilà la émission na bino mokolo molelo na mbeli bino bongo artiste comédien moko ya bien, il y a Lisboy Fondation, il y a président Ladi Esobe oyo donc ça une analyse moya muke par rapport ya makambo oyo koleka na ngambo na bango ba artiste comédien to komona baliwa to koyoka ba makambo ezobi makaka ebele et soki mwana ya nani oyo koto o nani oyo akufela ki bakenda kotala ete ba makambo eleki tellement ebele to kosola ngona ndeko na ngai ya mwasi Rihanna Azali, artiste et comédienne, il y a groupe Lisboy Fondation, il y a président Ladi Esobe. Voilà, je dis un grand merci de mettre avec de vos esprits libre autotombe, autokolobalelo, eliga autokolobalobi, pourquoi pas na BBC Miel depuis Canada, na Montréal, wabi moi si ya pembenga bengaki lumière de Canada, hein? Ange de lumière, merci Naye, merci Soussou na Nzambe, merci Soussou na maman Bota pour les moukin, maman Jeannette Mbouy. Voilà, Montréal sur le même langage nangayi, Fungola déjà plateau, Rihanna bonne année. Bonne année Pauline. Bonne santé. Yanga zali akanuti. Omuna. Est-ce que na ma vie? Tu vas bien. Merci. Bonne année les gars. Ouais, bonne année les gars, bien toi tu vas sika tous les basoso. Jour on a matembela les likes à la maman était mpondo la maman muke ce soit les kaki vraiment 2021 sili pona yo ezali ndeni 2021 ouais pour l'instant nabi merci na abonné sur la Sarato la TV bo s'abonner comme d'habitude na lobaka bo liker bo partager bo commenter na pesi ba balinga nga tembo to bisika boza na bike botala na tala bona ba commentaire. Merci bon balinga mimi moi vérité te wana na ninga bino mingi moi nini o balinga mimi moi vérité te na bino na pesi bino mbote to lobaki da moi mingi pe na be mission leki na ba 2021 leki na passe to yebi to vana ba nebe to botami na ba age to komi lelo to moni maladie mo boye COVID-19 et ça qui moi koko na ba famille pe na libota pe na mboka mais c'est comme changement l'équipe bon son abi 2021 l'équipe bien c'est qui na causé l'équipe na kokoso na dodan l'équipe bon total Nzambe tata ninga zo bomba biso na 2022 oni na bombeli biso liboso bonne Lisboy Fondation. Lisboy Fondation toujours meilleur. Félicitations à président Ladi Esobe Makese Nzongo le direct papa social mutu montre babi papa nanga merci pour na rôle singa. Merci vraiment papa nazaka kawana na ko yebaka ke nazamona Lisboy nazaki na déplacement na ka ba bengi nga pa ba chef nanga yaka rôle eza ya yo merci papa rôle bon mon nango talra mimi chaque dimanche na antenne A 20h30 au mona na yana zo pas soulager moi je na chef nanga chef Pico Maindombe oza actrice principale tozana te tango tala ndo yeba principal les appels à kati wana to jouer DG oyeba pas sur la tête c'est le principal ouais balobango bon ouais merci bon yo artiste nga na yeba balangage na bino sonde to komba biso ça songa ko za belo ma be yende fozo ngisanga to komba sa biso msa moko voilà Rihanna 2022 au monde en ndeni tango la ki be 0 RBT pas mon ki be ndeni bon ceux qui na lobby musuna kosa 2022 e betelinga na zane kikole na kendo fete na ba parents nanga
malheureusement bon balalaki déjà 2022 avandaki liboso ya maison ya sœur nanga Bijou Enzonge, je te salue navai na mon frère nanga tranquille Moseli Jo Samba to bandai ko partager moi vers whisky tranquille a déplacer ki ngana vraiment to tikele ngana Jo to na verre à whisky. Non, na tike verre à whisky. Okay. Na fukami nazana oyo nga na sengaki pa nzambe. O na lobaki na ye. Po na 2021 na beli nazwi Covid, na beli MPC. Oui, nazaki Covid. Yo posé Covid. Oui. Nazaki Covid. Na beli MPC. Nazala pe na problème à misu, mais nzamba protéger nga. Et beli pa belaki yango batika e biso. Mais nzamba protéger nga plus pe na muta matumoli. Na pe muta ranking mais nzamba bateli nga na moni 2022 na buka c'est ça na buka ki va mabolongo na nga na senga ki bolimbisi o nyonso ya mabe na senga ki pe ba projet na ngai akokisa yango o senga ka nga na ye to sola ki teke papa na mona to sola ki mais ni tena lo bona te masola kat na lo bango apo bandoke be ba ta émission ba luka ba bloquer ma na ngai bando kebele ba tele miso ya bloquer makambo na yo o tsholo bele o moko na ko bosa na yango te oza rankine banani bon na muto amema na nga ranking na nesi nani te ebele bano na TVT ta ndinga carte na za rankine so tuni kabe ex na za rankine tozo na Lisboa fondation za rankine nani na Lisboa te na Lisboa na rankine to sa rankine ndeni po mi shota la yo yeba pite kile shota la yo samba manu profiter ça bis kuna rankine za la raté na ndinga ya wenge oko yano pe bonjour pour les noda mais rankine ate ndinga wenge po to ba artiste ole pe madame veno bonjour 5 minutes na ndingi na so pe loko ngo senga lo so no bato so si bato rakini ate wenge kaka biso ta wenge voilà tout dans l'actualité banganga pour bino ba artiste comédien matanga ezali mes condoléances merci les condoléances na ba famille biologique nyonso oyo ba père de bande kona bango condoléances pe na ba o pe ba kolela na mincho joyeux anniversaire pe na ba o pe ba botami mukolo mwalelo bo sepela mbotama ela mona joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup sona le bagage souhaiter je m'excuse ma sœur Flore Munga moi sœur nanga ya botama lelo botama mukolo mwalelo ya wana pe na tombeli to botombeli mbotama ela voilà liwa ya ndeko na yo concert na yo akofaki bongo na mai na mwanda kuna na piscine ebité sango komela ki ndenge ni merci beaucoup le Richard de Pundé ça non oka bongo te non Naomi azam mutoto sa ni société moko mais ata to 8 ans yo vivre sur cette ba Naomi bazab tant biso to longo groupe sans souci bango ba yo ya na sima mais ezaki na ba problème c'est cause ya groupe sans souci moko azu problème na ba obandeko batikala to sala déjà famille soto ke matanga obeto ke fête ndo kutana et tout comme ça to taper na ba tournage ya batu mususu bon babi mutu so akufi nde ba bien na mais na mona na ba caractère mo boye ya babete ayebi ki wa sœur wa ancien nga aleka na mouvement bazaki bango na Myriam bakenda pa président Omar Kabongo na vite à vie bazaki bana o nga na zaki so na moni bango bande ko respecter bato mais tant na yoka ki koyoka c'est trop dit mais système ka ya ba statut na moni pa ya ndeko na credo na statut na il faut sortir ba photo mon bout ba photo ka ya Naomi ati mais comment quitter c'est ba photo Naomi à moitié vidéo en nager na piscine si er moko na mona ya brocard te ya brocard na ba te ba lo ba ne fungo les soutien nga tuni asani nyango o akoki lo ba te matine nga kaka ba mayamis oh credo na bengi na pele WhatsApp ya invité ya kota sikona kata ba message de bande okota na kati ya groupe na biso ya SOS ba signe so ba longo na groupe sans tout ça na mo ko WhatsApp na biso mo beto sunga na no mo ba photo comme oya ba vidéo ba audio non c'est un bien té ndeko bandim carrière na ye na ko lo ba sika po akomi da otombwa ma
pour te comme obenga par-ci par-là pour tia longwa kini mwanda kende production nde ba loba voilà et on peut te ngi to yeba poti siko to zo ka confirmation bien te yo le rôle ozali moko pe ya ba ancien ya groupe ça sans souci tamba au deux ayo kota na groupe na bino ba expliquer bino nini ki azaki ndo sana na mutu oya azaki na Naomi azaki te zaka ba message ne bimina ba Facebook to na ba groupe ba tubiso musu pa azaka na groupe toza na ba groupe morote na kosa na groupe mona yo muso za groupe tanga yo na groupe wana oh mais biso na groupe na biso na moyo ne comité azo atindi to ko mutu eza nini akende wapi mayango ka ebomi yangwana te ba kende ki product te ki pe ba sauvetage alati pe sauvetage na ye asisi kolia atanga alati sauvetage asuke premier tour deuxième tour atanga asisi kolia bina onko sukola ka mo ata sauvetage te ngoli wana tozoka kana ba vidéo ba nde ba oloba comprendre si connaître nga toza posa to mona pe papier ngo ya contrat mutanga meke na contrat ko ngo nani jusqu'à ce banati neti nga yebi production ezaki ya groupe ya président Omar te en dehors il y a président Omar. En dehors il y a président Omar. Au président Omar pas qui informé. T'es pas tout ça qui na vacances. Bah presque ba groupe théâtral mix soto commune à décembre donc il na ba vacances. C'est qu'il y a qui copne en dehors il y a vite ta vie. Si je me trompe. En zone en dehors ni to lande la ba vidéo wa. Ça qui copne il paraît ba kanyi mettre nageur ça pour nani. Mais oui, tant que tu mettre nageur. Mettre espace un espace à mukete. C'était un espace moi il y a simanda ko mettre en agent à cause à mon côté mettre en agent à cause à mi balé mi ça tout au moins espace ya neza munene mettre en agent à cause ça bon ça c'est qu'il y a mutu moko ya munene ya katamboka mareto boyo tanga kombo azali ki ata na teko tanga kombo te na yebi pe te na tanga kombo na yebi te yebi ko situation na te na yebi te OK comprends et puis si moi passe mingi tout ça la nova ba keti ya makasi. Mais comment on a tangu bazobi misande on a biso ya mwasi na mai bato bazalaki nzinga na yebazaki agité teneza taki c'est ça le problème place mo problème ko yi bato ko maka agité ça la bo simba bo c'est ça le problème mais wana bazalaise o ko tazo filmer zo expliquer bango te simba bo taki ndeza ki le mode à préparer c'est ça le problème on biso d'autant na ba vidéo et puis ça biso même passe l'état congolais na biso atala no va likambo ya ba artiste était mais atala tanke peuple congolais nyonso take moko o azo servir mboka azo bunda pona ekolo on avenir ya lobby aza éducateur en masse lokwa Naomi Kipulu atiki biso voilà Naomi Kipulu atiki biso mais bino bozali ba collègue na ya musala président Omar Kabongo azali président na ye est-ce que papa koza na koyeba place moi na kei po to yebi na ba ko pesa soki ba inviter yo okobenga po na invité yo Capolin bandeko botika ko tia charge mingi pa président ma au moins toza boy be mission de kanga na décembre ngata na kendel Lubumbashi et ce projet so ba yebi ayebi déjà to vivre vacances to kabwani naza mukolo même atana banda kunde to bimaka boy et ce ne fona yebisa maman écoute yaya tout ça ba tout est mais yo Lubumbashi kendaki ya nini to kina makambo privé o bozolo bezaki na production c'est-à-dire il faut grouper non ça pas production monsieur ça groupe monsieur ça y privé au comprend ta groupe jamais tu es m'abonner ça comme ça et président le canaka tenez moi 1 franc au comprend et ça qui en dehors il y a groupe vite ta vie et ça qui peut na vacances et ça comme on a classe qui aba tout est la moto tout est la nini aza uniforme toi en vacances et c'est bon quand promoteur école on a tout bon quand préfet école on a bon quand qui na le kamni bo tsa komba président Marie Bousso na ndeni ce qui a zaki na problème toi yebe production wana pona nini ya compte à sala qui nzela assemble ake ko mona so ya solo qui passe une stress hein asa ipela makamne bela kati ti asa te o apporta un plus na kati ya groupe na ye peso tali pièce na bango zele kazo jouer principal c'est que bablo mususu ouais bolu karaté ba komba ba te vandi kimia bolu kabo ba tsali non et ça copie mususu c'est que longa na mona grave ça donc production longa nde ba bi production mutakenda ye moroté ba ça ba te belé c'est que bande ko ba kinena ba production tout ça tout monde peut bon na bilili
toyeba bango te topesa tomona badocument oyo basignaki contrat ya production wana balakisa mpe biso mpe bavideo avant Naomi akufa bavideo oyo basalaki na production mais eloko moko ezomona nde eza flou est ce que eza eloko bazomaske te ki etant mosusu akende makambo na ye bakomi komaske production te parce que soki ezaki production il fallait producteur bafoto ya tournage ezangaka te mais bon tokoloba neti mosusu seigneur noyoka malile mata soki akendaki ya ye moko aza de la grande fille mais moto yango oyo amemaki ye mpo bakalkinga mpe bato te mpo batia bato mosusu noyaka bakangi yo non assistance à danger mais mibimisa oyo omemaki ye mpo aza grande fille so moto amemaki ye be copain na yo be na mi na ye mo bamemaki mibimisa expliquer bato ezalaki nini apikaki crise po mutu mosusu no mai mpe malili so eleki akopike crise atuta na ye mutu na caro toyeba te tozala na omona ide place wana otika bato loka bakizengi te po aza deja soki abotaki akozala mama vraimen ya famille aza mpe na bandeko mosusu ata abotisa bandeko mosusu abokolaka na libota akokende mbamo boye te so motema nzambe ekuti yo bima ya koexplike biso poso obombani na yo okimi na yo zisisa nzambe ezali po mutu mosusu ake kofuta mpe masumu na yo bapokase ya masumu na yo eza mabe mibimisa. Voilà, merci Rihanna. Est-ce que si tu en as une minute, ils ont saisi tout, ils ont activité dans le ça ils continuent là. Mais neti nakana Rihanna nakenda na mwanda te bana na botama si tu en as pe na yebi angote na kota pe na nuté. Il paraît ali si tu Zoé Kabila. Bon je sais pas. Non nakenda kuna te na yebi angopete. Mais na selon mibeko ya leta neto yebe ne mona ba classe ndam to tanga. Soki neti na minute mutakwena na plata sarato la bakanga non. To ebite so yango bakanjango wana fo oyamba ba leta te muta mibeko te ngana muta maboki. OK, muta maboki kwanga pesa la gapi kwanga za ba batna so poto hein oyoki. Voilà, au continent sous piste moi bien kwanga ezali bato na mino ba na poto ndeko moko lobi ki eliwa oyo ezo kola na kati ezo ko baka toujours na ba artiste comédien c'est parce que bisinya signa o bazo signer na mibali ya bato na poto bazo tikati vrai ou faux? Non, les pompes c'est quoi? Pour les boutiques à Bloom sous votre palo baka. Ngai samedi, nazaki na mort que ya 7. Et puis que so tali nombre bat pa ko wana nombre bat pa bimisa bango. Oko sa ta fille to ta tante crayon te. O tali ba photo ba fille ba tie bango na ba tie ba photo na ba corbillard na bango bi nononga ba tie yango kaka boye, bo se ba ko monsieur ba kotisa. Tika biloba loba. On comprend? Biso yeba apwani toza populaire. Et c'est batona bakufi kuna ba yebongo yebani. Yebani te poni bazaka na ndako. Biloba ya kwanga na bimisi yango. O me bazaka bakwanga ti. Biso maboke wa bakwanga. Bango bakwanga bino maboke. Kasi yango wana tikolela wana bande basi na bango bakolela mibali bakolela. Basi na biso ba bato théâtre ba robotoni. Na lobi yebisanga na batatete botola bo mibali no ndeni. Bino mo boyebi. To botola ba no ndeni yebisanga. Tozala na bato yo kapne. Na yeti na ndako na to na yebi yo omoni mobali mobali tanga ayaka odraguer mwasi ayebisa sauf que oza pito afika afimo sans manière neti nga Rihanna na temi boye na vandi boye moi yo draguer nga Rihanna na zana mwasi nanga mena na lingi yo c'est que na ali buma o mobali nyoso so yo linga mwasi ayaka kaka neti bango ba kwanga poto kop na bango komaka to ana processus à divorce to choka bwana mikolo ngo pe au moins so bengi ba belle vidéo ba belle c'est que azanye na vacances na ville mususu boko sape c'est moment bo solo ba vidéo mais oui ba ça solo mais tango bo comme mambali bala vérité yobi comprends to belinga ka mibel na bango te mibel na bango ba ko ba via TV ba via rabasi à TV ba yeba ka ndenge ko bima na TV te tango moni mo sa TV alingi ba za kana posa ba koma pe ba ta TV comprends tango linga Rihanna bote pe photo ne ayo ka gu yepe moi c'est kuna sepela comme mbanda ya star comprends to linga bango te bango ne ba ka luka biso bango ne ba ka luka mais oui voilà Rihanna OK na rappel ngiringi oui na vana na ngiringi na veni movenda sayo
kota devant le pont mon place na mettre avocat na mami balengo là na vanda na panga azana garage oui ensemble les pekuna j'espère te nga kindaka ba reception na kota Saint Alphonse Matiti bena kina c'est Jacques Kinkoli pas be igndongisi là na be Didier yo na ba église ngingo sambela te na ngingo na scène la scène zana bosani yakala movenda wana na kota déjà paroisse na ngengi na kota ngo paroisse paroisse wa artiste comme de bakendaka na lobi o ya catholique te to yo ka église ne bite so yo yebiango te wana sango na bango libéral bakenda na kenda te moto wenda na ngingo eza libéral ya sango eza libéral biso te vérité bimi na ça bino monsieur ça la vérité c'est que Thibaut kenda na Thibaut ça bona n'est pas sango te ko sali ka pesa ba sango te wana za libéral papa sango bana na yo ba ostala mamba bien te bon mo jouer na ba kasa na monoko pona ni ba comment jouer na ba kasa na monoko mais so zo jouer za elo na monoko jouer bien te ba kasa le ma jouer net ni kasa po ça net ni ne ka to wikiti babi ceux qui bo ku febele c'est parce que mabe obo sala mingi ya ne mo sala retour zo bo mabe. Non, premièrement, nous, bandeko bataka makasa na lembe wa bazoba. Musala na yonde et jouer. Sonnet inga lelo yana boy. Je suis fier na signer contrat na Sarato là. Bon mon ba filmer que ya ba mambo ya, bon mon yana na kat. Mais premièrement bon mon ba mission c'est les 4 na ozala. On a un contrat. Sans contrat na oyati. C'est quoi tant que musala na nganda vandi bo atali habité. Na kacha mono elo mo beza e maita sutola. Comprends? C'est comme ça que bongo total à bango 5 ans 6 ans bozati ngana na batmusu ba finga na commentaire za 12 za nini na za expérience à art yo tamono na mutuka tamono ndano kwa bien pour que pression tsalikasa wana so nini oui mais tango nga ebeta il paraît na bato artiste comme le banya makala vrai ou faux mais so baba ntaba mitali bango to lia bango na kapela to lia bango na sayo to lia bango na bandal au moins que yo mutu normal makala balambela yo lia pour mes athées c'est biso peut to lia pota batolia ga ele neti ne ebi pa mami remondene na bona to lia kitaba to lia ye ko lia na makala c'est aux antaba to lia yo et comme ça pemi no pembe ya wana bo lia bango ya wana bazokufa pemi bako kufa liwa ko bana ko pona bon te liwe za nzela ya biso nyonso liwe za destin ngai yo mutu nyonso akufa mais si ko ya biso ba jeune lelo to ko mo kufa valage kwani tozo benda liwa na biso tozo benda to lingi akon ngai ni naza bena monaki mama Sarato lo tambo na jeep ngapeke na tambo na jeep yo yebi ngana ya mtu journaliste ya YouTube ya kenela ngo ifasi to na différence RTN c'est ko benga so tester ya oyeba ko défendre yo oyeba défendre so tambo ko mona cacher na ya défendre bien ba pesier yo bia simbikisi ele mso to saka na mutu fait ça là to lo bakana grrr TV go e be to lo bakana ba YouTube wana même na théâtre bon pas menzate to lobi papier yango na biki bon ça ti et boy tu qui battre de faire papier na biki tena tiki tena lobi ka la expliquer bango so ba lingi to kenango to kenango o comprends po to yeba na ave mate mingi voilà to yeba na te vraiment mingi sango ya liwa msusu ya pasi ya sunda watre biso bongo mukolo ya les 2 janvier oyo mais bato bazo attaquer na président Kikedi et muto ko liaka ba actrice na ye. Ah ouais, merci. Mes condoléances na rénover Kikedi hein. Rénover Kikedi. Président encourage mes condoléances. Non ko lo banet ndebo. Moi to za na ba groupe. Na uto banel kamombe ya liwa. Liwa za mututu. Ndo za na ba groupe. Eza président mo ya groupe ana droit ya orler artère. To zonga ve mamie. Na ebite so bango ba ne comme so baloba boneti ngana aboy président na ko lianga jamais so président na liyo c'est que tata moi si maman l'équipe ataki melongi on comprend mais yo mo za sans esprit pour ngaboye président na ko ko lianga ti olié ba onde nini to yo ka ba soupçon ba ndeko batambola pe mabe ozui malade no libanda tant que ozaka na rénover Kikedi
au final porte parole na bango mais to yo kapo bana to na ba ndeko ba travailler à kuna mais quand on peut se moi témoignage par rapport à bino à bozo parce que bino boana monde na bino surtout na monde na bino te bino ndeko ko yeba ke ce qui ndeko intel akufaki loko boy pour net maladie sunda et comme ça va te belé même si ça va big grippe net nga premier jour sangwane ko takinga to zakina président la DSB na PCB en beauté tango atuni nga yebi na bi on yebi aza sunda je pas kikedi to meki ko se renseigner na ba groupe ba ta ne ba public yo non akufi na grippe lobi to yo ka o non ndeko na bango mo ya groupe tu as pensé que ceux qui sont beaucoup et police qui barrent comprendre neti biso to yo ki ke na ndeto kende ki morgue na njila na to mona ki ba comédien msusu ko sikutu ba ko bimse be basunda mais tant to yo ko landa na ba groupe na biso ba tsa ba bite e ma mercredi ba bike mercredi o ne ba yo ba tin ezaki so ba bokela ki maladie ya njoko d'ailleurs ya groupe o ma ke lo ma de makam otika ba président et ça à cause ndima comment président fond ma charge nyonso to kwa sala ba film ki ndoki ngo bola ete charge ki ndoki kasi tango mususu po ba film pe ki kedi na to na film nini te histoire mo bani na ngo boisi na ngo 100 ki mutali mo 100 kilo mo bembi manasfi na ebi pete na za penza mbete sikoyo bandeko net ndeko na biso musu akufa ki wana avant wana ba bokela ki eso pe malade na ya libeli o comprendre parce que nani bactéries ne ba kufaka ba bokela ba malade c'est que na groupe bango na bango bazo sala na biloko wana bonnet biso na Lisboa to za pena ba journée to kota ba veille de prière na ebité so pa ba ça président vraiment to na ba journée biso mo boye to na nuit de prière to priaka to prière biso no so connaît ba biloko wana po yeza passe so pe président qui dit ako sala ngo eza bien za conseil au président na président qui pe ba président mususu po net na bis na Lisboa sala mana ngo vraiment il est bien ba biso da président ba oh yene loko ne ya kokate ponga mo de na kanga nyonso c'est que président pe alobela ba ne maloba kitoko po bana ne pe ba bimaka o comprendre ba za pamba ma ba ndeko vraiment ba tika ko loba mingi bongo président ke za temps yo ya pour terre za famille na yi akolia été ce que lié c'est que vous signez un contrat c'est que boye bani to ce que ça la maman ngo ya nzambe boye bani na mais ça ça na kibonganga c'est que boye bani na kibonganga mais président a droit ya olia mututi. Merci merci Rihanna to komo kende vraiment na Suka TV Zangonga Rihanna ta la caméra na ligne to nos questions mon boye mais Rihanna le bobo solo nembo ala pour la binona la pesa mutu pe so ki eza ya solo lo ba eza ya solo so eza lukuta lo ba eza ya lukuta nani pe yo se sentir on ka kaina rejouer bon biso to une équipe 1-2 ok ça va si ça va si vous avez équipe 1-2 na le ka Samira Amba Samira Amba moi si Nzambe la pese bambote mais Samira yelo bilobia kasi aza mona to yo ka kupni A to B poto Samira za na beat teto obende na akala mito mona ide na pièce au jouer azo ya na A c'est na ayo le ki Samira ono bangi na bangi yo bangi o Samira boze belé basi baze belé wana tena lobi kasi na bato ba alongoli Samira parce que Samira yelo te olobe na mutu moko na lobi te si mutu yo tangi aza penza vraiment nanu te Samira za nanu bébé na musala na bino 12 ans ce qui inane ce ya Samira na protéger Samira pourquoi pas non pas les non exactement na lobi aza artiste mais nga na protéger na ngai na longoli parce que tala ba obatikali na mibali na basi o santi o sata pe ki o penza ngala ndika kai te maintenant TV TV bomanga ba concerne linga bo mi tant que ba analyse ba fondation ba ko maloka ba Rihanna ba ko maloka ba bilongele ba babulongele ba Martini Monsanto ba Beloni ba Brida ba ko mabongo ba oza ba ne code de formation ba ko ma biso pe to zara bongo ba ko ma ko ba jazz c'est ça tala siko o mona ba so ki ba tie na scène bona ko katia joa ko likanga tanga ina na ko na biso kuno Maïda na lo mama Maïda ba fi kasi obina mutu po mama Maïda toneta mama Maïda na kokate nyoso batika toza ndenge moko po bo sala ngono sala akol Maïda jouer mais tonalité alekinga na tonalité c'est ça ndeli kila kayo et ça la nga ba chebelede
Moi, bah bien mon. Voilà, merci Zaki n'a juste ma question à Tumboli. Bah on a la liste pour fondation au monde on a ma BT. Et on est juste 14 qui ça battu ça là vraiment bien. Rihanna to komi na suka ngana yo na lingi pour na 2022 oyo. Remarque ni ko sala na bande ko na bino ya basi ko bo sala na bango sala parce que apparemment mibali vraiment na makambo ya bato poto to ka bango trotter. Tant que bango bomba mais ya bino nde eza trop. Oui. Ouais, merci beaucoup bandeko na nyonso ya théâtre. Bartiste comédie tout no babanda vanga no babanda na sima nga na ba to na bango génération moko. Omoni libala. Bien bon. So teka na $100. Nan na banda comex. Tena zeko ka $300. $100 na ebe comme $95, $10. Mibale zaka potote. Libala ya peka potote to via kana potote. To mona pe misuba kenda poto ana net na ebi na mito net ni kristo no loba ve na français libali so atali vidéo o yeba no loba ni po ve libali ba ve français libali ba kenda poto ya cascadeur ala muki na mbongo ni mo baluka ke poto yana mobile musu ana poto mais mbongo za kana kishasa alingi mo na kishasa na Facebook comprendre alingi mo na kishasa na Facebook mbongo yutaka kishasa Lubumbashi pa ba yaya bandeko azong c'est la mo na kishasa. So ça péré na kin c'est que na mi qui doit la péré. Faut ça quand je sais banene ça o ateti o soda o bundaka. La Charlie Confort. Tu comprends? Mliba les apart. Tu neti ngana comment na moneditu. Oh. Ngana na moneditu. Moneditu. Moneditu na ka province ya nini na Kasa oriental. Na peso somo ta de. Bino boza ba 230 ba 200 ngaka code ya mboka na biso. Ya liba les apart tout. Oteka mutaka na likola code ngana kenda uzakana ba M-Pesa ba Orange Money ba Airtel Money ya pe code yango pe code. Merci Rihanna on ça mon pardon Rihanna merci Rihanna na woto ko ba na yo te boye Rihanna na bonne année oyo to monaki ba de wa Kinshasa ba minda partout et moi par rapport ya ba konzi mboka na biso par rapport ya moi design ya mboka Fona longa va chapeau. Chef de l'État. Maman Denise Nyakero, Papa Fachi Beto. Papa Seri. Papa Fachi Beto, Maman Denise Nyakero. Na Gentil Bila Mbaka. Félicitations papa. Banana botama na Kinshasa. Banana botama. Na kangana na photo. Mais na ville so na kangi photo na limité. Na kosa bona na Dubai. Na kosa bona na Dubai. Elo na ngina senga kala bakonza mboka. So balongoli décoration na janvier a place boko chango. Ensu bwana place chango te ebeba nango. E bukana e bebe luka susu na neone susu basubimisa sumbongo na gouvernement basoma musu. Na tipona ngai na kangina photo ezaka 4. Na pose kokebele batika ngunani. Neti na serva te photo kanga ka wana. Na journée de la femme to kanga ka wana c'est va te kanga photo na papa biso be ba marié te mais to comment oyu to maka zinda kati na bango batika ngo papa papa Gentil Ngobila Mbaka na lobino papa oza papa bana bini yo kanga ya la bili mbasi LL ebisa ya Gentil Ngobila Mbaka pour continuer biso atika biso décoration ni vanda nango place bo chango ya nango beba ngata na muna ngo be sa nga gu na sa sika okete me na ju taxi le complexe à poto longwa na Dubai eze longwa na sa suna vaina ki na beti tout na sika okete me na ju ka taxi lexanga na sa vidéo olonga na 5 ba kotsa mboka ba tikela biso ka ba ngeli na lola ngeli zaka. Voilà, merci Rihanna ba dédicace na ba yebalandi yo na numéro de téléphone. Ouais, merci beaucoup. On a appelé ça le numéro de téléphone. Boyo kwanga no karuza. Té. Voilà, omoni elo mona ebisa bande comme susu. Omoni valeur à moi sina dinta moi c'est mo fomi pesa. Pona tu na TV boto ya ko luka mibali té. O comprendre na eza bulo na mutu alinga mutu. Ata vandi na kisenso. Ya vandi na kitoki mosi bo kutana. O comprendre mutu alinga na voix normale. Oh yeba oza chaîne na saratola na numéro saratola yuza na numéro ça les photos lukanga oya bato ba ko pesa numéro na TV ba ko luka mibali muto alingi na voix normale
c'est dérangé. Alors combien t'as 15 personnes pour le numéro non? C'est tout ça la boy. Aux a besoin de Rihanna Benganga. Mais oui. Bana na ndo le kana mission moi on a fait ça numéro. Pona boy na ngomba ndo singa ngape tina la vidéo poitrine na ouais. Tina pona za na basete na za na mi peni na za taille ma beso na teni mbondi mate. Comprendre? Na pesa. On a le bela bango bato ba mono tout ngai. Ngai. OK. On comprend? Na poya na ngoko pesa numéro pe comment ba dérangement na lali na ngai. Mona bikok na nga to na case na nga. Et on va déranger na ba appel vidéo. Aza ka numéro na nga Dieu merci. So on ben na kopa boulot. Et puis un bon honnête na signé ba contrat ba sara to la bu. So pe o yana signé contrat ya musala. Po musala nde bendaka mbongo e bendaka mutonto aswe. Ya propre. O aza ba bonne manière. O aza ba bagage. Eza tele ko ba mibala misusu aye ba bali osi malobi mambo ko mo yana internet te. Na mibala bongo njana na ba ya kate. Ya ngona tsaka numéro na nga pété. Ça pense te. Non. Mais c'était pas un le quoi alors pengi le quoi yo pour les pesa pas y peut pas pour mais ça ça mambo ça té ko pesa mtu komba valeur pour ani mutu aza millier ana gauche azali na droite azali finalement to ebati et bisanga mutu bongo tonto eza mutu azo pesa pouvoir vers le quoi tonto Bovic c'est ça c'est mon grand frère Bovic Soli c'est le quoi tonto Yann Pani les capriciers mon pas tonton on mis sa valeur parce que on a un messie bien master bien ande niko yaya faut qu'il est bon apparemment hello balobara nos lesbiennes ya so pour nous. Merci beaucoup les bateaux soit bien nganga lesbienne je te sali place bozali boya na ozela bino na ina ba catégorie sika boya ba dédicace non pas sa dédicace. OK, merci. Tout le monde est bon, merci pour Nathan. Vous pouvez s'agir biso. Voilà, merci. Keba na on a na matolo. Plateau nanga. Tant na pesa que chance, il fallait profiter. Merci beaucoup Balobi yanga faoni solele kinanga ya tongo pourquoi pas Christelle Paluku wani Patricia Parker babi mona la ta basket ya 40 €. Et on a cadet ça sur les basketteuses otali logs okigu et les kinanga so na kumisete mtoko ça zate. Et pourquoi pas ma bébé chérie Oria et ça comme mon olonga fier. Alors ça nga goût, alonga nga stress. Mon olo bangé le comme talo ba ki Kongo l'état pour ani bonzam. Hein? Nzambe. Merci na yebisi botang ça bana. Et pourquoi pas na Patrick Beckham j'étais sali. Vraiment ça nga ya tombe. Lady maître. Patrick Beckham. Et pourquoi pas Zirwani Rosini Bola moi si Nzambe. Tangi ça bana. Moi ça mayeni. Na bossa ni masa na bina opese mbote te comme civique. J'étais sali nene botaille abina pesa yesu mbote te. Nene botaille ba mbote na na mwana na ikala. Nene botaille ya ba botaille kala fort. J'étais sali star. Ana pesi bana nyonso Elise Boy Fondation ba mbote bisika bozali na ba o balelanga ya degra no balelanga ya moke no balelanga ya kasi na pe mbote. Pe na pesi benemi na nga tout na pesi ba mbote. Si bon moi na ti propre boy. Si bon moi na ti propre boy. Grâce à mon vieux, mon master, babi wanande, babi vient na ya tonga so la babi Charlie Confort. Ve solo la lisu na 2022. Et pourquoi pas mon vieux Français Libali, mon vieux nanga o aye ba anniversaire lek vendre boye, lek azu 40 €. Yo ka ba 40 €. Ya muke na ke na 2000 € pour ani. Obeti 2000 € to mona o yango eti. Apesi batu tout ba ini na mbote 2022 ngane makambo tana ba nyoso mutuka 2020 mutuka na ngeza ya ba GT na misobi na mais na zalo lendo sikomona ngala ta niveau bikono sikona kitoko lisu endinga ekolo pardon. Voilà, merci j'espère aussi ici on a chité dans l'émission là police o chité na côté ma pe na plateau. On a eu une minute de silence pour nous dire venir biso de fao. Mais condoléances na ba musicien so. Bon nous allons tous se calmer. Mais condoléances na ba artiste et musicien tout. Ko ezo ya mukolo mwa lelo vraiment. Lelo Toza na aéroport Anjili wana. Tozo kene ba abonné ya Sarato la boza kimia tozo le ba image. Tozo kene. OK kuna. To kene. Yom to OK to ngai. Tozo kene biso tu baba misala Sarato la tozo kene.
Pardon. Merci Nabino Yoso Bozaki Ebele ya kolanda émission et vérité vérité ya mukolo mwalelo esuki awa ezalaki bongo invité na biso Rihanna azali artiste et comédienne bomoni ndenge to solo na ye mareto ko seka to ni esa la passe pour na liwa ya bandeko eza vraiment bien té merci na bon délivre bon seki azalaki bongo sima ya caméra babiya cha caméra bopeto tina moment ya kosala musala monsieur Bopeto l'homme de Mandif, merci l'ingénieur Axe, merci na Dimi Libondo, merci na la patron na maman Sarato là, merci na bande on tout, merci na ba maman parce que problème que des amants na ya ba maman, merci na ba papa nyonso, merci na bande on tout, na les labino ya trop, gaina bino to moyo ni bongo mbala sima na invité msusu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.